papa chéri attend une combat Félix Oisé quoi té. Mais toucher Félix Oisé quoi pourquoi? Parce que papa chéri a la raison. Vous savez papa chéri a bêti ba Zénith le batango na bango. Il a dit ça. A bêti ba Olympia, a bêti ba Stade des Martyrs. Félix Oisé quoi ils ont rattrapé pourquoi? Parce que tant où on a succès à ce qui calcule na mabé. À ce qui na ba calendrier ya bien té. Lui il pensait mingi que ça la ba disque. A même ba misé la ba poto ba une semaine ba 4 jours pour pas que no ça la disque. Vous comprenez? Mais dès qu'on bosse avec un palmarès, disent que oui, oui, mais monsieur peut battre la reine dans le feu. Au second, on va battre combat JB. Pourquoi battre un combat JB? Parce que JB va être ma solo, t'es que non banana. Bah, nous sommes habillés pour JB, c'est bon, t'as dit. C'est bon, mon père. C'est bon, mon père, on y est mort. Il faut pas compter. Alexis, il faut pas compter, battre au sang Raberer. Il faut pas compter Ferré. Parce que Ferré, un musicien, il y a BCBG 4x4. JB appelle ça corne. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, partout dans le monde. On a Concept TV, puis le canal Egos Dikambala. Un grand merci à vous de s'abonner, de partager ma vidéo. Et aussi, toujours plaisir. Alex Ngandou, le Benjamin de la presse, mon maman. Autrement dit, mon ensemble, les vôtres. Naza toujours wana pour na conseil la merci infiniment à tout la biso. Merci à maman fille. Maman Masolo, il y a papa Audace, Milan Doubik, dédicace à toi, l'unique et le seul président depuis Évry pour Coron. Là, je parle du président Jacques. Bambo Tebele, place aux Ali. Merci infiniment à la boutique d'un bijou Moula, ton Kanda AD. C'est Kassavou, pour référence ex-Lambert de Paris. Banabasitou, Bokendola, Tawana, vraiment, na bijou Moula, ton Kanda AD. Merci à la Fondation Trésor Mandanda. Fondation Solo Zosali, ça s'appelle Peuple Congolais. Fondation Trésor Mandanda, un grand merci à toi, Olivier Zingiti, papa na Super NG, Motomoko bien. Na monument Yolande Julananzita, autre Madi Mayoyo, Motem ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda. Azota la biso na tag pour comprendre bon motozana Gos Dikambala maboko pete sur les alendas invités nanga to soigner par rapport à l'actualité et de dominer la musique congolaise. Gos Dikambala. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour pour les téléspectateurs tout bon la biso. Voilà, bonne santé. Ouais, santé kitoko Alex Nangola Nzambe so benga na yese que ça va. Ah ouais. Par rapport à l'actualité, dimanche le 2 juin passé à Osaka anniversaire, il y a Jibin Pierre, papa chéri. La profité pour souhaiter sur ma joyeuse anniversaire. Et puis, et c'est là qu'il y a mère. Ouais, j'ai bango. Babotama, jour, mon roi Bénin, dit là, le tournage, maman la divine di Kambala, respect naé, na papa chéri, babotama les deux, joyeuse anniversaire na bango. Voilà. Papa chéri, c'est là qui sorti médiatique avant qu'il ne peut prester. Ninga Messana pour prester chaque dimanche dans l'atmosphère, il y a Pullman. Je crois au Landa qui en obligé, papa chéri, Nathan Laté. S'il faut ça l'analyse, en gros, maintenant mon pied kaka. Pour que ça l'analyse, une sortie médiatique à papa chéri, parce qu'on va te délai, papa chéri Bima qui n'a kanda, niata, moi trop. T'es mais qui wenge aussi la tête. Qui wenge aussi la tête, mais papa chéri, ceux qui n'a ça la résumé en général rapidement dans le bac, il a tout parlé, il a tout dit. Aza na pratiquement na ba raison na ye quand ninga oteko lo ba interprétation mtezara mabe mais alobaki mu makambo ye à vivre na musique et pas de vivre na musique lelo on comprend aza ki na raison ko loba aza opinion na ye il a le droit à copier sa opinion parce que aza motuneti so en plus aza musicien d'être musicien tout quelque part après sa opinion na ye tant que humain à réfléchir. Et puis, à d'autres opinions, par rapport aussi, nous avons musicien ou pas ça la combat, ça peut m'amener la musique à Congo. Donc, à ce lobby, ma cambo yé à raisonnarana, o ya monaka. Naba o ba sali, naba o ba leg naba ba sala. Donc, en général, à sangisa gango, et puis après, opinion là. Voilà. La sortie médiatique à papa chéri, qui est son mot qui va faire ya marabana. Papa chéri, mambabana na yali na roté. Parce que mon yo kumisa mona ba mission ba yaka déjà ba uta banda ko mona ba talent na bango yo zo kumisa msusu mona na ngana dimisi mona na ngana dimisi et après na suko mona concert pe mona ngwa beti concert mo peza ya munene événement et au mona pe yo pe papa ba bengi sioté selon batu ne bazo selon ba polémique ba papa chéri côté bana alobeli ferré na fali pour pas côté ba parents ba bana atie ranson na Koffi Olomide et créer moi ba polémique les lois na ba réseaux sociaux n'habiter surtout par rapport à wana. Vous savez batu quand papa chéri auto lo bana na émission na bi batu ba nga ko interpréter mabe yango moni les autres PCP a raison parce que outé ko beta certaine comme interprétation na émission là mais batu ba sali yango kaka
Ozo comprendre batelo ba comprendre raté que Père Egola il fait partie aussi ya Rosala ceux qui tout tanga mambabana. Père Egola il fait partie sur ya Rosala na makila jibe piana parce que Père Egola abimi na maison merté. Père Egola alongwa kine na 4x4. Na 4x4 mutazalaki président c'était qui? C'était jibe piana. Ozo comprendre de ceux to bi mambabana c'est que tokoloba abotami pe Père Egola abotami pe pas jibe. Abotami pa ouer abotami pe pas jibe parce que abime l'air de la forêt ba kabouani nde amema qui fait rigole azo qui fait rigole en orchestre mususte awuta ki na wenge donc aza mwana na bango nyonso na kati ya wenge batu nde balobaka likambo na batiaka ngo kati ndu bayebi me babetaka kara. Ozo comprendre ndu bayebi me babetaka kara parce que fait rigole il fait partie ya wenge. C'est pour cela même ba série mo ba ndoko lobaki maison mère fait rigole aza cofondateur parce que ba wutaki na wera na kati ya 4x4 donc azala makile ya Jibe Mpiana Jibe na l'émission ya ndokola biso sango alobaki yango clair que Père Egola c'est wenge men ndenge ndoko bilongo wana na ndenge la ke bwana wana na wenge l'air ndokola biso grand frère na biso Blaise Bula zolo ba ke ya yebi aki ferete président Jibe Mpiana alekaki po a démentir yango po aloba ke Père Egola il a fait notre mission tozalaki na ye ba concert pe to mona donc c'est à dire que tant otanga ye mona ya Weranson na makambo bana po totanga ke pe mona Jibe Mpiana parce que ba zalaki wana Jibe Mtaza po soki Jibe alobaki na wenge wana ke faire okota wa te angaka kota te le temps ya ndimaki ye seulement que na wenge wana l'air faire ayaki ataki un peu trop jeune akutaki déjà attaque chance alara déjà anel peut-être que zona chance pena ya kozala na attaque wana te mais ngo bateka ki fouteur pour kota na wenge na foyeba Weranson c'est vrai azwaki ya moneke non petso nenga zali na nenga zo yebeli koyemba so nenga na kei so na kena ye ozo comprendre a opesa makambo parce que ayeba ke biso tito zwaki wana na ba Jibe parce que tout le monde a dit savoir faire na ye alors quelque part Jibe Mpiana za na raison ya koloba ke bana te bozo former bango te bozo batila bango ka juste implice de la forêt pe la kaloba bango pe ke bana na ye bango pe la ndenge te ke yende mutu akendaki azwi fere na ndako abandi kolakisa musique te alobaka par rapport ya chanson oyo apesa bango ozo comprendre alobaka ngo par rapport ya chanson oyo apesa bango akangela bango mutema te parce que batu nyonso baya na maison mère baya basala test batu nyonso baya na quartier latin baya basala test le soki oza faux chanteur okoleka te pa kofi ayebi musique Weranson ayebi musique donc ndenge na yebi na nga oyemba te boye un simple chroniqueur boye na kei na maison mère baozwanga te de la forêt ozwa ntango na teka bando olakisa nga moni notso bakendaka nango esimba te donc mpo na yeba ya koyaka kolakisa nga kaka namoni koto oyo omatangi nango makasi omataka nango makasi te koto fokendaka nango na se donc bazobongisela nga mpo nakoma na expérience ozo comprendre quelque part papa chéri bokokondo mona ndeti azoloba mabe ndeti aza contre te et puis aza na raison bapolémique wana ntango fali ayembi abengi Youssou abengi Kofi te Père Elara abengi Kofi Olomide abengi Wera te bapolémique wana yoki ngo batengi komba ya Jibe pourquoi batenga komba Jibe te parce que Jibe abetaka masolo te ke no bana nanga bamusi babipo Jibe na misemo tabimisa te bongo Père e bongo Père ngo ye moko ba compter te faut ba compter ye Alexis, il faut pas compter ça Berrer. Il faut pas compter Ferré. Parce que Ferré, un musicien, il y a BCBG 4x4. Jibe appelle ça corne pour pas joyer. À ça la test, Jibe lobby, c'est un bon taux joyer. Donc il fait partie ya bana ya wenge. Akora pe koloba ndenge wera kabona gina Jibe, ba wera keboy, bango ba kebo akora pe koloba ke bango la tikela nga pa président Jibe. Vous comprenez? Après, likambo batu non loba yango batu ba changuka. Après pe koloba ke ngala kena ngande ba mila ba kenaka la bango na ngambu ya. Boske mila za mwana na. Emela yembagi na 4x4. Ba kabwani ya tikali pa Jibe. Après olongwa pa Jibe, aye pa wera. Soit za mwana na. On a les équations. Aza mwana nani. Donc c'est-à-dire que batu nyonso oyo balekaki na wenge oyo ezalaki droit bazozwa ngo pa Jibe Mpiana pa Weranson
pas Alain Makaba, pas ya Blaise Boula, pas ya Tata Mobich, parce que bon, bazaki voilà. C'est que bazaba na oyo ba bimi et pas na bango bazana makila na bango. OK. Yozo lugile sou papa chéri so mwana nini. Yozo lugile lisusu mwana nini. Eza bana oyo ba bimi na pa na bango po soki shibe pena alobaki a de la forêt père wana to zwa été. Bangaki ba zwa été. Betanga baki te a de la forêt pechana mo moni neni c'est bon to zwa ba solo liango bango nyonso. Ba moni ke ba zwa ba China parce que ba moni kaza na talent na ye. Quelque part so to zonga na makambo talent mona ke aza na raison parce que te ba zwa ke na kata wenge. C'est parce que ba mona kaza na talent na ye. Ezalaki te ga ba ye ko le musique. Ba santé kaza na talent na ye o la ko so to encadrer ye. Ndeko pese makambo. C'est ça, il y a un salama. Même de la forêt, il y a un orchestre, il y a un critère. Il faut y avoir la propre, il faut y avoir la propre. Est-ce qu'il y a de la forêt, il y a un jeu car Ramazan propre était comme son propre. Jamais. Non, il y a un jeu car relaxo. Jamais. Abandonner koyoka bango ba dire la cause ba gina ba virgule. Tout ça ba vidéo mususu ba Fabre to mona nenga zoya test na mulongo. C'est-à-dire que pas à côté de la maison mère, on a combien d'équipes dans la maison mère. De pas jouer en équipe A, faut y aller n'engeni. Vous comprenez? C'est-à-dire que n'importe qui te, azana lito ya musique. Aibi geno o nenga zo yemba bo atana bandi lelo ti lobby. Quand de la forêt écoute izaka la TV to mona, à tout na ba public. To zoyer surtout soit sentir yo pena que bien bandela. Pibi boyo ke no bien. To zoyer parce que sentir que ça na eloko moko zope opes. On a besoin d'encadrement pour opoussa. Donc quelque part papa chéri a raison. Batika ko luka ko mona onde tika osala ngo polémique té parce que a uta ko loba bien. Bikala ko kende pas faire na ko kende pas pali na ko kende pas rité watana bébé. Batu ko interpréter ngo ndenge nini o viana ke no ko benda petit makam alors que bango baton na bango déjà o basala ke seni. Et l'équipe comme itamba petit, il était clair na ba dire naï. Donc voilà. Voilà. Car à la sortie médiatique, il y a Papa Chéri, question qui on a affaire, il y a Koluka Espace Schengen, qui nous presté dans la salle, vu qu'il y a vague, il y a un Mikolo, Petobo, qui m'a cassé, il y a Arena, la salle, au niveau européen, il faut qu'on ait délai. Papa Chéri en attend vraiment le soucier. Il y a Koluka Robeta dans la salle, on a parce qu'il attend au moment où on a vibré, on a pela. Les acquis beaucoup plus, Bercy, Olympia, Zénith, attend que la salle, mais soit bêta, oh, quand on est en na baton les équipes facilité ba tout cas rané yo molo balika mo interprétation ba babi on dira apparemment Papa Chéri on s'attaquer koto na Félix Oisé quoi monstre d'amour par rapport au tel que azolando dirait makolo baleki na ye ba fali pour ba auto beta stade de Martyr na ba faire rigola monstre d'amour aye fali ba ke ba beti barena faire auto beta ba Didas Arena monstre d'amour à la nipe susu côté Didas Arena wana ba tubeli ba dire abo kelon Félix Oisé quoi pas olandande makolo ba faire rigola ba faire rigola balanda makambu na ye ko molanda ne ba faire rigola interprétation ora lo baga za na raison. Papa Chéri atangi ne comme Félix Oisé quoi té. Mais toucher Félix Oisé quoi pourquoi? Parce que Papa Chéri a na raison. Vous savez Papa Chéri a beti ba Zénith na batangu na bango. Il a dit ça. A beti ba Olympia, a beti ba Stade des Martyrs. Félix Oisé quoi ils ont rattrapé pourquoi? Parce que tangu a ça la succès à ce qui calcule na mabe. À ça qui na ba calendrier ya bien té. Lui il pensait mingi que ça la ba disque. A même ba misela ba poto ba une semaine ba 4 jours pour pas que no ça la ra disque. Vous comprenez? Mais dès qu'on bosse qui n'a palmarès disque oui, bantembo oui, mais monsieur peut battre la reine na ba feu. Au sala qui disque oui, au beti ba concert wapi, au côté qui combien, vous comprenez disque d'or ni no yaki na ngoto disque de platine ni no yaki na ngoto ni no memaki nengo sala qui ba succès na yo. Quelque part place wana Papa Chéri a na raison. Bato ba lo ba peke Félix Oisé quoi Hollande ba leki na ye parce que ba ça peine la raison. Pourquoi? Parce que le Félix Oisé quoi azana ba génération ba Kofi Olomide ata ba Kofi ba ndaki liboso na ye mais akota ki wana akota ki déjà ba Kofi akota ki déjà ba wenge zalaki erga ko sa ba section na ba faire bazaki non ba misa ba ba fali ba gina ba misa ba agina ba just de na ba oyemba fort vous comprenez ça ba polémique na Kofi Olomide ki ba erga sali moko mne na betaka
Olympia. Ceux qui sérieux on a bêta Olympia lobi, ndé la bêta Olympia la sisi na bêta Zénith batu banga baya. Au moins ndenge batu akotaka na Olympia na. Agi na succès. Agi na makam. So ka bêta double Zénith batu banga baya. No bêta double Palais des Sports batu banga baya. Badila sare na nyo so soki pe kalezalaki. Angaka bêta batu banga baya. Même Stade des Martyrs. Alingaka échoué. OK. Angaka ba lelo nde to solo na alingaka pour c'était ndenge ba papa chéri ba pour c'était. Ouais rason na auto bêta concert moko Alexis Ngan. Wilson a auto bêta concert moko na Londres. Après si place à concert le même jour. Non to bona wera makambo na te. Pourquoi? Parce que to forcer souster. Alingi na ko bundate na ba combattant na bêta kaka te. Aluki place mo 2000 personnes wera. Parce que yebi ke nyoso ya ba 5000 places ba na bêta, ba 15000 na bêta, ba salon mine. Akomo bêta sko ya stabilité. Contrairement ya Wazekwa. Wazekwa comme ko bêta sko pa kota na palmarès. Or âge na ya palmarès c'est ça nini? C'est le cas. Ah bon? Mais oui, c'est le cas. Bon yo bisanga la Wazekwa bêta ba yo nani? A bêta ba faux moto. Oye bisanga ngolelo. Je vais me dire ça que lelo ne Wazekwa fa luka bêta ba Stade des Martyrs. Abeti Stade des Martyrs batu ba ya kité. Adidas Arena uti ko poussa. Mais yo monangi faire abeti yango double té. Yo moni fallait abeti yango ba 3 té. C'est-à-dire que papa chéri Azan a raison. A comme ko beta musique ya stabilité. Azan ne sou na temps wana te ke abeta musique ko ezake fa yo que mutu ne passe. Bref, abimisi disque ya balle de match mais ba concert presque belo romona. Ba nzembo ya ba ombezo beta. Tu le to yo kango. Même Félix Wazekwa azana ba mama na palmarès ba nzembo. Azana ba mama na ba chien o ezake ba mute ba se ba tia bo yoka ba nzembo za ebele. O ezake se to chesu ko ba to yoka ba yoka. Mais etikali kaka na ba disque. OK. Asa so na tante kaka ndo beto ngona ba concert ya ba te belé. O soka beta da ba concert on a lelo nga ndo beta net ba jibe ba komo beta. A beta na atmosphère, a beta lem sou fachaza na fête na ye, propagande, mariage ministre moko, parce que bengo zuma 15000 na oche na poche. O mota la stabilité, o mota la vie abana, ndenge ve reda yemba carrière moto pe sila. Ve na biso wase ko kotona nda sa ki calcul ma be te carrière succès et sila. OK. Vous comprenez? Comprenez yango te que no faut profiter nani ve reda yemba. Faut si matanga pesa melio pour la releka ils ont rasuste. Vous comprenez? Donc ya profiter ki na ngote ya ko luka ko tonlisa palmarès na ye que non voici ka beta ba Stade des Martyrs a beta ba Zénith. Donc on a déjà salaka da ba succès. Alors récupérer nesco par ma palmarès ba place à Robeta des secondes. Yango moni peso liaye. OK. Voilà, to fana na côté lobi mambo ba palmarès wana maram to fana pardon côté à Monstre d'amour. Les qui prévient beta le 1er juin na Adidas Arena. Totu Golanda Marc Tabou à la Kisibiso il mange tableau ndenge nini salle ezali nini vente sa billet salani ninga la qui s'est expliqué tout wana abi Wazekwa qui déjà 70%. Or to yebi na classe déjà 70% ça déjà récite ya muneni. 70% na salle ezana ba 8000 places to estimer déjà ba 6000 billets de kami. Sur 8000 à 6000 déjà il faut tekama déjà. Alors qu'est-ce qui fait que muto qui déjà 70%? Il y a ba billets à l'époque qui nous reporter concert pour le 14 décembre pour son musika. Tandis que tout le monde qui est déjà dans la vidéo, les musiciens au Bazalara déjà dans la poto, équipe Nena Moudéje qui qu'est-ce qui a fait vraiment que Wazekwa a poussé à reporter concert déjà 70% de billets. Pour vous faire voir que Batabou Bazo bon musique à comment il y a encore de musique na Lukuta. Ah bon? Vous pensez pendant que Félix Wazekwa a teki plus de 70% ya ba billets na ye et pas pour ça concert na ye Alexis Ngan tout pour ça nos réflexion na musique a pour ça concert na ye si na décembre ça. Donc c'est-à-dire que Batabou balingi ko loba ba musicien na biso vérité té. Balingi baliaka ba musicien kana sima baliaka ba musicien na Lukuta. Okay. Parce que Wazekwa ngale baki na makambo te ya kokosa te. Bango na bangi ba ndesiko ya kokosa pe ba makambo Lukuta. Non. Félix Wazekwa sa beta concert moko Alexis a même ba musicien na poto te. Akendengi makamne mususu na mikili boy. A ju contrat na ju la na ba succès. Ba Félix Wazekwa to luka neni contre ça a beta concert wana na ba musicien des Imbos. O des Imbos a défi ça ba musicien ba répéter ka 2-3 jours aka beti pe concert wana.
Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que bango batabu batika kokosaka batu bapesa biso baexemple balakisa soki batika yango tokɔta na dida sango arena to vérifie soki wasoki ateki mpena 70%. Parce que soki atekaki namoni te wasoki alobaka très bien alobaka bien ye moko miziki mpo na ye eza spectacle ya kotondisaka style na ye na spectacle. Vous pensez vraiment qu'asali déjà 70% na ndenge ya réfléchissaka aorate concert aorate les concerts par rapport à quoi? Parce que y a déjà un stade de martyr qui a bêta qu'on a téti. A bien déjà qu'on a téki billetté. Mais bah tu vas au bas zone un spectacle. Et puis il a presté. Bon ce qu'on passe à téki 70%. Il y a billet. A pour ce concert tina décembre. Non a pour ce concert on a parce qu'il y a qui concert à Batou. Que veut au téki billetté. Mon nom a stade de martyr simbagité. Bah comment c'est comment on le va bien té. Pour ça le roi OP Batou Akuba sombité. To pousango. Okay. Cette fois-ci, nde ayoki batu. Ok. Vous comprenez? Cette fois-ci, nde ayoki batu. Yango moni a poussé concert na ye parce que boy ki asala tout échec ndenge asalaki mbala liboso lokola zaka zo bate. Amoni ke mbala liboso na saki échec et bloba mi mabe na batu ba ko sekanga te ba na niveau na ngate ba sekaki ngai. Alors na kola na koli déjà na tapé parmi ba musiciens oyo ya minene na mboka Congo. Vomena poussa yango lisusu. Parce que 70% Alexis na ebiso vers nga beta ata 50% nga beta concert na. Donc so beti concert te eza parce que batu ba sombi ba billet. Alors ba marque tabu batika yo ko kosa biso po yo ko kosa po osala artiste bien alors qu'en réalité na mutema oyebi ke makambo na loba eza yango te eza ko sunga ba musicien na biso te. OK. Loba na mutu vérité. Loba na batu oyo bazozela concert a waze ko na Berry. Parce qu'il y a des gens qui sont tickets. Donc, vous poussez pour la bonne vérité. Que tu pousses par rapport à par rapport à par rapport à bateau, vous avez ticket na niveau sanini, beau garder. Tant que date on est au bateau, va rebakisama, tu rebeta concert. Et ça c'est simple. Le collègue qui t'a na cette sur volume la vision vérité. OK. Le collègue qui t'a na cette vérité et sauvaka. Bon tu ka ko lobisaka ba musicien na biso makambo eza bongo te. No tsholo bano ke wase kwa lara ki na succès mais makambo no eza te. Parce que ko sala ngona temps Yamabe. OK. Parce que le long de tout sur la nobe fort yazo sala stade de martyr Adidas Arena yo so moni ko faire salaire. Wenge bazo sala. Bozi na sala. Bon, pourquoi ka waze quoi? Parce que ça na retard raisonnaka on a raisonnaki makambo te. OK. Yango zo sa be fort ba redi ba sala be fort te. Ero vo beta stade ba beta musique à stabilité. Musique ko eza ke bokotsa. Bokotsa kaka ndenge we rayemba de 0 à 65 mbula bisengo. So komi na 60 ceux qui de 45 mbula bisengo. So komi na 60 65 wapi ayo bana libota wapi ndako wapi. Yango rattraper ve wazo kwa lelo. Abeta ba concert ebelete. Azala ba palmarès ya ba concert ebelete seulement ba disque. Akomi ko regretter ngo mona ke no siko na wo beta kaka po. Ba mona na palmarès ke na beta. Donc azo asko succès na sala kala na baksaka palmarès. Mais voilà, tout pour la pembe na vite sur le bamabe. OK. Atali succès d'assi na sala ba disque pe ça déjà. Parce que ba nzembo ya be ko sa ba ventir te ba mama la ba chez zali. Ko na baksaka palmarès ta ba tout ba yete. Mais ba yo kaka na betaka ba Adidas Arena na betaka stade de Martyr pour ne to beta lisolo bo. Là ba tuleki mamba stade de Martyr pas JB Mpiana. Stade nini yo moneke za danger abaki biso to sa nini ngam taper ça les meilleurs na ndenge to ba otanga ba montu ba beta to ba otanga ba komba ba to komba waze ko ezate ba to ba beta ki stade JB pe la biki biso to pesa ki meilleur na biso komba waze ko ezate ezali yango ya zala ngo besoin na minute. OK azaka na besoin ba tanga kombo na ye mais JB pe na tia loba mama na ye alobaki on peut léser mutu te. Voilà, changement à date, il y a Monstre d'amour le 1er juin, ti kokoma le 14 décembre, et Banezali, jour il y a anniversaire, il y a Fali Poupa. Sortie médiatique à Oazé, quoi, tout le monde peut y loger à Sali, au boire à sur Fali, à l'obli Fali, la mine même à niveau, ceux qui ont a, moi si dans le besoin, quand on a fallu rouler un peu, à Tchébino, d'accord, tu me Fali Poupa, n'est pas Sali, qui est délégation mi balé, il y a Oazé, quoi, où tu as voyagé, Fali Poupa Sali. Akampo bazo ba visa na espace Schengen et puis yene mutaza producteur ya Adidas Arena ya Monstre d'amour pour le 14 décembre et ça m'a bête. OK et ça m'a bête et ngolo baté que ce moto aza mwana mukie yoza ya na e so gaza na place moko boy avantage moko boy akosungo na ngote yango no monde zo boma biso
engolo babongo te que non mutu soki yo zam obimaki avant ye soki a comme mieux placé à ko aider oti. Donc c'est ça on a le ba ke wase kwa ça nezo baté soki ça que fali lokola toujours mona ke mta osela batu ba visa soki wase kwa moni ke ba visa na compliqué moni ke fona lukana fali na tune tuna sa neni pour ba visa fala bi te fona orienter auto na aider opo nango eza mabete eza pona lokuma mboka na soki pe fali moni ke a produire wase kwa na concert wana eza pe mabete eza lokuma mboka eza lokuma mboka ngolo baté ke soki fali à produire concert ya Didas Arena c'est que Félix Oze kwa zani loko te donc biso ka interprétation ka ne papa cheka oterolo donc eza li solo ya li solo du kompe fali pa golo ba peke nde na zaboy to faire rigola golo ba pe nde na zaboy de la forêt na la moko boy mais ba toiso luko quelque part ngala ngina produire yo de la forêt za musicien aka na posa caché na e ono se tikala na za atanga so ngina produire lisa sel ka za caché na e so na bengi papa chéri na mariage danga na bina na 30,000 nanga so papa chéri moni na 30,000 de telle et simba alors ya beti donc c'est à dire que baza produit c'est mutelinga somba ye eza problème te biso ka lokole ko sala fali muta alinga produire jibem pianato alinga produire weranson to faire rigola alinga produire un tel le roi biso to lingaka ko interpréter ngo mabe ndo to lingaka ko créer ba polémique là ya na pas na beta sini ba élégane na États-Unis ba miseka ne baza ko produire bango na bango ti petit moko zo maman bien musicien moko ya bimisi asali pe succès mais a continuer ka kozana maison production ya moto wana parce que ça ma solo ça que ya su caché na ye et puis peut si produit et puis si na marché c'est bon mourir na pèse que fali so ya Monique a la capacité de produire oisé quoi caché ba pesa Monique c'est bon par rapport à ma national de kolanga fali moto zo risque zanani ça fali pour ceux ba tu bayete moto perdre nani ça fali ça oisé quoi te allez-y comprendre. Voilà, toi qui est vraiment vers la fin déjà, awa, fali poupa to clôturer pané awa, le 10 et le 11 août, 2 jours successifs dans le stade de Martyr. Le Luna Lobby, 48 heures, concert dans le stade de Martyr, mais tu sais que le bani. Mais c'est une bonne chose parce que Aza sur na Marambazo Sala. Et Aza sur na Marambazo Sala, il a déjà essayé à Rumekango une fois, dans le stade de Monakibiso, mon ni stade de Salamaki. Et donc rien n'empêche aussi que Abetango et Salamalissus. Mais maintenant ça reste à savoir tant on reçoit l'ango mbalo dans un cirque à reçoit à disposition mieux par rapport peut-être à Liboso parce que les Liboso tout le monde peut décider Salamaki même cette fois-ci dans cirque à Lukaba solution par rapport à passer ba fa Izalagi et Zalate. To pese chance à mwana mboka et to pese chance à to sala pe bo fierté à Congo. Tant ba monde appelle que fali pour petit cap la merveille beti surtout dans mboka na yemo stade de Martyr malami balé et puis batu baye après on senga batu bakende et les ala pe ka bien pour na fierté na biso et tombola pe parce que tu atala ka biso Alex muta ko sauter oh atatu bo beta na Congo mais comme ça stade de Martyr na ba mboka mususu ba otala fali et pour pas cap na merveille beta na stade de Martyr na bango deux concerts est-ce que batu ba otala batu ba okot vous comprenez na ba Nigeria bango pe ba ozo ba exemple au moins pe ba Davido pe ba beta double stade pour amona ki ngo pa fali na Congo. Donc, bah, tu veux bakota, ils allaient bien. Voilà, tu comme vers la fin de déjà la cinéma qui va bataille, bon, tu retenir ni négoce di Kambala et puis bah dédicace to Kabon. Ouais, bah tu vas retenir que papa chéri là à l'école une émission à Papi Mboma, il a tout dit. OK. Azan a raison à Koloba, Azan a raison à faire son opinion là parce qu'Azan Moutou et puis en plus Azan musicien. Donc il a obligé Azan na droit. Et donc bah tu vas tenir et regarder tant à boire gino tant à ba combo ya batu. Et non musicien ou ba osa succès musicien ou ba osa succès Azan a raison na ya roboya. Ko so atangi fali na pere na rete watana betam so fa buga so sepelate. So atangi Fabregas atangi yote okosepelate yango wana aboyi na makambo wana tango pa lobi ke makambo bana ya lingaka na ete parce que evitane makambo peka ya ba polémique wana poto ba obenga ko fallait robeta concert abengi Yusundu to fere abengi Kofiolo mile ba bengi ete batu ba lo ba ko peka na nenga mabe ko pa Alex Ngando donc merci na yo na temps vraiment pesa ngai merci na président Jacques Naivry na maman sociale Fanny Tamboula Keto na Paris Lionel Kasso na Paris banda to sola go so pesa nga position te Lionel Kasso pesa nga position te maman na ngai Ani Lumbala na Bruxelles Tantine Clément Maya na États-Unis Sandra Timbigi maman na no penge na États-Unis Lolo Timbigi na États-Unis ya Denis Jones in Houston na États-Unis Franck Osoko Big Nde Bizonga na Paris na bel président Jacques Devry déjà mais on a boire on a laissé le qui nous reste
pourquoi pas ceux na lata bilamba les ba repasser Boseka Sabeni Nzi la lieutenant de l'infirmière chef Mama Dibindi Kambala respect nae. Voilà, merci beaucoup Gos Bikambala na ton perception. Un grand merci na batutu. Au besoin ton ta la biso, vous partagez vidéo, ça la fait vraiment bien. Bah j'aime la bien dans les commentaires, surtout bobo ça n'a pété ko s'abonner. Ah merci infiniment à président Jacques depuis Evry, les rassembleurs de tous les Congolais Canel le bara vomier, qui est basé en Abango 50. Un grand merci na boutique Dame Bijou Molato, bana basi tout beau qui est vraiment mangu arrivage solo. Les abonnés na Bijou Molato na Kanda Kanda AD référence ex Lambert de Paris. Bana mibali bo qui na méga top na India A63 sur Kassavou na ngamba matongé. Monesus méga top na Nyango 197 référence arrêt major. Un grand merci à l'agence de construction Betsalel All Buildings. Là je vois les directeurs architecte Innocent Mouchi. Merci à toi aussi Grady Kianda Mobutu, mon vieux Guilel Oussine, papa na Guilena depuis Cape Town. On t'a la biso JBL Kad Malheureux de Salsa. 2 fois par an canadien et Mouteme Louis Coq, papa na Jaden. La monde Nathalie Ramazani, moi Sinzambe, maman na Maïla Onya Mouteme président William Iko, la mère double la millionnaire. Depuis Colorado, Denver, Arriba Kouté, je vais en Californie, Julien Nandou les grands depuis quelque part. La monde sous président Benjamin Kaloubi. À Débayor, Benjamin Kaloubi, la personne Bambo Tebele, place aux Ali. Bon, tellement nombreux, Alex de l'avenue à trop. Les gardiens du temple, Benjamin du cadastre, la personne Bambo Té. Ingénieur Christian Dangelo, big dédicace Nayo, place aux Ali, Botel absolu depuis quelque part. Fondation Trésor Mandanda, dans ceux qui sont sous Babi Fondation Ozosunga, peuple congolaise, Bakino en général. Fondation Trésor Mandanda, Babi surtout, tous en Fondation Trésor Mandanda. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.